abina sali po mulingani tanga masolo boucle. Lelo ezalaki esengo mingi awa na église Christ et compagnon ona mukuse babengi Crisco. Ba mama basalaki mois de la femme na bango oyo ezalaki ouverture pe premier jour ya kosala ezalaki le 16 mars oyo basalaki ouverture na kofungola ouverture wana yemoko presbytère pasteur titulaire Raphaël Vubu afongoli na ouverture ona kolagisa lokumu ya ba mama. Pe lisusu mama président Léonie oyo azali président ya département ya ba mama awa na Christ et compagnon alobibo. Mama nyonso tu oyo église Crisco awa ya RDC bazalaki awa pona kolagisa lokumu na bango. Botala premier intervenant oyo alobi azali pasteur na Lubumbashi be aye kaka po na département ya ba mama oyo ezali awa na Kinshasa. Bolanda ye na micro ya Lingala News. Et c'est quelqu'un qui ozali kobika ndenge Kristo alingi ozokotosa liloba ya Nzambe wana nde kokende na kati na enlèvement. Gloire au Seigneur. Na ntango oza kose préparé pour l'enlèvement. Quatrième point de koloba esengeli na biso mpe bakoimpacte oyo ezali banation to mpe bagouvernement na oyo ezali puissance ya Nzambe. Ntango mutu aye na kati na Yehova puissance ensemble les encadrés de Jésus-Christ a accueilli à Jésus à l'église dans le type à l'unité dans le type à l'unité où les amis mourir ensemble les amis mourir ensemble une fois que tu es malade dans quatre églises dans cela ensemble aux autres soient guérison au fait qu'on roule dans un coup avec le bébé mais au côté de la quatre églises en yes dans cela ensemble il faut pas se ressentir il faut les signes au fait qu'on s'en a difficulté à venir à famille mais dans l'église
esengeli na biso koyeba kotonisama na molimo mosala na nzambe mpo imparte mopagano ke nzambe ezaka aza na nguya esengeli yamonake nzambe na yo azosala eloko moko na kati na vie na loba amen une fois voici na nguya kozala malade oyembe eza na nguya mpona kolakisaka nzambe aza na nguya asi amemi epa banganga petela bi kosala bakise oyo tetika tika motosambe na nzambe bine betaka osambeli nzambe directement amoni ke mwana na ya sedekane to mpe azalaki na difficulté bazwi solution nguya na nzambe na impacte ye akolanda nzambe na yo amen un jour nakopesa témoignage nazali kosala cour moko quelque part to basala nzambe mais nasentir na kati na lango naseneli na prier pour na moninga oyo. J'ai pris ma main, dans une Bible, je n'ai pas dit beaucoup de paroles parce que la Bible est remplie dans le Saint-Esprit. Dans le but, Seigneur, aux ensembles et au but qui s'en quelle que soit l'origine à Bogoloboyo, dans le bien de Bassiko et Pessi dans les autres moments, dans le nom de Jésus. Amen. Bamama basepelaki mpo na journée na bango penza bayoki oyo ezalaki ya makasi susu deuxième intervenant oyo alobi te akokotisa penza politique akokotisa mama akolamusa bamama ndenge bakoki kozala na société oyo ezalaki epai ya mama Brigitte Bolanda ye moko ndenge alobi na micro ya Lingala News. Alobi ezali thème international oyo epesameli biso na journal le 8 mars. Et l'obliger pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Tout ça fait la thème nationale européen en gros à la biso, maman ministre de la biso et agent, famille, maman Gisèle Naya, européen communiqué à la biso pour la biso na Congo et l'obliger. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Donc, nous avons les deux thèmes, les amours français, Limourambo et Limourbani. Nous avons expliqué dans une journée internationale des droits des femmes et la discipline. Journée internationale des droits des femmes, et ça, aucun mobimba, aucun Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique, bayokani ke mkorowana, topesi amoko na célébrer les droits des femmes. Les droits na lingana na koki koroba, akoki ko epesa meli biso basi. Yango nde mkorowana aponaki yango le 8 mars. Na kotala pourquoi le 8 mars makambo mona badroit ya bamama ya banini euta wapi wana nde tokozonga na jardin de Eden ndenge nalobaki ke au commencement ezalaki kitoko ezalaki harmonie entre l'homme et la femme tokoki kotanga na Genèse 1 verset 22. Apesaki mwasi kaka te apesi bango mibale alobi bodomine botravailler sur la terre apesi bino mosala bato mibale botambola elongo c'est-à-dire vous êtes des partenaires bozosala mosala ensemble nzambe asalaki discrimination te e mobali oyo boye mwasi boye atiaki mobali chef wana tokoyi te me alobaki botravailler ensemble. Bino bokanisi esili Mamadi Doye moko convedis oyo ezali eloko oyo ikela musaba mama na mois de la femme kaka na tango mukie président ya département ya ba mama ya Crisco nzaba na nyoso bazalaki na esengo mingi kolakisake vraiment kolakisake ba signature oyo yo bazo signer na pena kosukisa oyo deuxième intervenant mama Brigitte alobeki boye po na koyebisa bana nzambe makambo ya politique ezali boye. Yango moni chaque année na mois de mars en tant que juriste nazalaka na souci wana ya ko expliquer ba mama ata na tango muke o etali ba droit d'abord
koexplike bango historique ya journée wana ya le 8 mars ebanda ndenge nini tina ndenge tokomi lelo. C'est grâce à revendication ya certaines femmes oyo base sentaki lésées. Alors basalaki déclaration ti lelo tokomi kozwa tomoni ke babuku ya mibeku epesi biso bandingisa ebele, mais biso moko bamama toyebaka te. Yango na expliqué bamama historique ya journée wana ezali mpona nini, eza kaka komela kolia kolata te, mais ezali mpo tosala bilan na oyo etali badroit na biso esika touta esika nini tokomi, eloko nini tokoki kobakisa lisusu mpo tokende liboso. Na kolakisa président provincial Mama Didwa pe alobi boye na bana nzambe. Ba mama ya Yesu basi ya nguya yo baza kolanda ngai na ba papa convention ebandi peza lelo boya lwaku bekwisa mingi tosi to bandi rechercher la paix avec tout ça, la sanctification. Personne ne verra Dieu. Boye belé tosi to bandi awa animation somo molimo centre azana na contrôle ya nyos to bengi bino boya boza desite na yambi bino bizu sengo po message ezoleka kitoko. Et puis ba délégation ba mama ba outi de partout pour na koya koyoka liloba et sali biso malamu lokole bandi malamu tozane lika pe kosu nde sengo na biso yango wana komona ba délégation ba mama ko uta Brazzaville, Pointe-Noire, Bandundu, Congo Central, Équateur, Kisangani, Lubumbashi na Kinshasa. Non, nzamba malamu yango to pesi nzambe merci to ebike to kosuki sa bien. Babina sali po mulingani tanga masolo